Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que quand il y a le quotidien, t'as la yé, il y a le quotidien. On sala on yuta na kati na ngai bobenga nga bakombo nyoso to bokoko benga parce que Yesu na ngai lati nzota bomoto ya na se ba bobenga kepe na bakombo nyoso bobenga Bezebul bobenga bakombo nyoso ngape bobenga oyo eza bien lo les autres témoigner nga lo les kebina bobalo naze fiancé ya Yesu wana avant toi garantie na nga na filmer yo po bato bayeba ke Yesu alekata aza na bomo ya sala ozola libanda garantie eza te préparé parce que okoleka na TikTok okoleka mokili mobile komona yo nakofilme yo okoleka na TikTok Yesu akela maombe tetikali kwelele Yesu asekwi na kemo Yesu apatili kolo catholique na mangengenge na zaki na mati mangengenge na komata likola kwa na keko beze nzambe likola kwa Yesu aza nzambe bien aimé bozo msa Yesu na mitema amen Yesu nde nzambe mokeli aza mobali esina kraka ye bolinga na loba sikoki na bimi na mibali na suki na Yesu bomo ateki alangu isinga na sui puichi aza bolingo na nga amen aza bolingo na nga mwana mwana degajo ezakati na nga aza mobali esina kraka ye bolinga na loba sikoki na bimi na mibali na suki na Yesu bomo ateki alangu isinga na sui puichi aza bolingo na nga amen aza bolingo na nga mwana mwana degajo ezakati na nga rien à voir na makambo ya gola ko mama utayeba biso kina matanga ya gola watambola bien makambo so bien ko kabwa na biso ya gola wazwa chéri siko bato mokiba yo lobake o bato salige poto l'exemple ya gola na melilo ya mama po atsimba yeke ba non kongole botika Zoumenga na éclaircir. Je crois que bino nyoso bomo na verre moi on la bande des arts parce que ngane na che bande sté moto a che bande dans un droit jour on a qui campagne lokolo oyo et bando ni atana CT il faut au chapo yo luka solution au tambola. Je crois que pendant matana podium on a bomona comment on a souffrir il faut qu'il ba simbanga pendant matin pamboli to lo sambo monganga aza monganga wa azo traiter likolo ya poso mais Yesu aza wa azo bikisa maladi eza na kati soki na ekipe pa na ete mbala lilo lokolo eza opanzana ba idée oyo bozozwa nga vraiment nde bomo na mwasi azabu na kozwa mutu moko boyeke yaka to sala boye to mokile ba ke ya nini est-ce que tango tanga bomo na nga teke nazana ngulu pa ba ange service à délivrance bomo na ngote banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo ta awa
appartement chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli. Tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyo popo ya makambo nga na kutipina ya solo penza na nina yebisa bino lisusu oyo Yesu nde mukolo mokili Yesu nde mukolo mabelo oyo apart Yesu toza na nzambe mishite bakosa bino neloko moko te bien aimé webi makambo na oyebisaka bino ata bato abudi ya Kongo bayebi yango ke na oloba vérité bayebi na bango yango ata ba musulman bayebi yango ke na oloba vérité bayebi parce que ata kimbango ayebi bonzamba Yesu ata mama yebi bonzamba Yesu mukolo mokilo eza Yesu monde entier yebi yango eza na l'esprit ya mipepe ya sama ya cimetière ya zamba bayebi yango ke Yesu nde nzambe mokeli tozongisa Yesu na motema bien aimé Yesu alikate azala bomo voilà Yesu alikate azala bomo mais ba critique ezo yebele surtout pas ya bato vraiment bazo critiquer ba mama oyo bazo éviter zo supporter ndenge ni kozo ramassa ndenge surtout ba jiro bazo finga yo mama ya ndoki ya kisi boy bazo ba photo anozo chana biza Yesu te abi Yesu oza kwa sala filme ndenge ni ko adorer mutu ya mokili ngabo sikoyo epesa nga lisu matcha chaleke parce que oya lokoti nga ye tala ye yo mika lokoti nga esa lokoti mama gela esa lokoti mama gela esa kera ki muda esa kera ki zamira na kokomba mobali okende na zabu ona osala oyo muta na kati na ngai bobenga nga bakombo nyonso to bokobenga parce que Yesu na ngai lati nzota bomoto ya na se bobenga kepe na bakombo nyonso bobenga Bezebul bobenga bakombo nyonso nga pe bobenga oyo eza bien lo les autres témoigner nga lo les yebinga mobali dunda ye dunda ye bomoni azi mobali na ye alibala ye wana mobali alibala donc voilà ba photo yo ta bino bobo yango ki azanzambe tenga na yebi azanzambe parce que mobali onde yo na kutene na âge à 10 ans bokita bomata ye yo nde muta kolongola ngana Yesu ya zate bosa musala mba mobali nanga yo yango na ndako na bomo na zati na bakwa yango yo na beza kona bakwa yango mobali nanga ye botuna bato ba matarba mangengenge bayebi kwa ya bato catholique na mangengenge na zaki na mati mangengenge na komata likola kwa na keko beze nzambe likola kwa Yesu azamzabe bien aimé bozo msa Yesu na mitema amen Yesu nde nzambe mokeli voilà sikoyo mama dia lelo tuna susu bato mo ba critique ele su makasi unaweza kumika ka nazoya kuna nazo mbongo so zingo mama dia dafa filmo na TikTok ukomi osoka kile mona de yozo ide moto mo ba critique zoya na sensu na pourquoi ça genre wana bibi beaucoup épais na gauche droite et bate sikoyo lelo ekomi mama guerre da soki épais gauche droite et yeba pona nini bo lekechu mura droite penze koyeba parce que ça na bato ebele omoni Yesu ya tambola kina ba mozadi na bala na RDC et bato ebele ba koma komona on dira ça la lisute ya mwana nga etant que naza mwasa Yesu naze fiancée ya Yesu wana avant toi garantie na na filmer yo ko bato ba ke Yesu alekata za na bomo ya sala nga tozola libanda garantie za te préparer parce que koleka na TikTok okoleka mokili mobile komona yo na filmer yo ozimo magia na koleka na TikTok so ko magia na so mla so ba billet on kapika na TikTok palo bila na bito ke Dubai na fait ni moi de Dubai TikTok Yesu magia na masia kwa nini mama dia na likambo ya Yesu amata Yesu azanzambe différence ni za Yesu amata Yesu azanzambe tout bana likambo yango bon na kokolo bake différence place wana ezate parce que na matisi Yesu komba Yesu emata Yesu amati likolo Yesu nde nzambe ka ye wana moko tozotombola c'est ça ezaka ndenge na opesele lokumu parce que abongi nango aza mobali esi na kaka ye bolinga na loba sikoki na bimi na mibali na suki na Yesu
Pour moi, t'es qu'à l'anguissinga. Na suis puisse à ça bolingo nanga. Amen. À ça bolingo nanga, moi, moi, na dégagé et zakati nanga. Maman, j'ai une question par rapport à l'élo, tout le monde c'est Diego. C'est pour Isiba. L'élo, l'élo, autant ami comme moi, Yesu. Apparemment, on dirait. Ozolo bake ndiye komwa Yesu bawacha musu na valeur te na kati ya mboka na biso suta mobimba ya mboka ko ina ngona ba manière nyonso to la komwa Yesu oui na kati ya mboka na biso soko tali ata na ba pays Afrique nyonso eza kaka les seuls pays oyo nde efingi komwa Yesu makati eza RDC RDC ba tuki Yesu ba lekiti na ba télévision partout ko tuka Yesu na mona na nyangala kata ya mwasi moko boy azo photo nzamba leki a pasoli ya tumbi na monango comme nazaki na ngana fia pasi na kokai na koloba te po ezali tana ngate mais siko naza prêt mais to mona musala nzambe moko pe na cher alobaki a préféré Abraham que Jésus-Christ wana muyibi a musala nzambe te Bible yebisi biso boye nzete na nzete boko yeba ngona mbuma nango oya benga mi mosali ya nzambe vrai chrétien à côté défendre Jésus ce que moni muto azoboya Yesu aza antichrist asimbi Bible na maboko po ale sali bumu na ye Yesu azate mwana Yesu tala mwana oyo boti na libu momoni bana nga gerda so ba yoki kama mabepo na mama na bango ba uzoma chacha parce que baza makila nanga eza neti biso bana Yesu yo mwana Yesu jamais kokoza la totemia na ba utuka nzambe na yo so to kike muto a préféré Abraham aza mutute wana démon si Christ akosa bana Yesu. Amen maga. La motivation na yo ya ko zomisa Yesu na mitema Yesu amata bana nzambe bacha Yesu na motema apparemment tout le monde est tout le monde a basé sous tout va frère sous bazar sur ba yende tina dilo ba bongo ba luka ko gagner ba campo na l'église mais tout le monde ma guerre da oye si biso yesu na mutema mais osana espace moko te o ko yamba batu to ba ya kabo sambela ka o pesa ba monde lo ba nzambe mais oye biso kamba mo yesu na mutema pe aux yeux en plaire batu ba komi ko linga yo lelo soki mama guerre da ko cha adresse ko na batu nyonso ba on a besoin ba ya ko yoka dilo ba nzambe à travers yo Munga na pamboli Yesu na koloka yo omoni tango na salisi milulu onga na salisi eleki na église mobimba onga na salisi ya 3 jours milulu wana na salisi yango na sentiment na ngate mais na directive ya Yesu naza mwasi na yoka Yesu Yesu soki ayebisinga ka lelo bâtir ezo espace na kozwa ka lelo na tindi na koko bengo mura leketu boluka ba commissionnaire. Et maintenant, on a eu qui est sur place. On a salé ça, basala nzambe belé no basala ngote. Et me batonge église 20 ans 15 ans. No basala ngote. Moi na Yesu nyonso akozala na posa nanga. Akobenga leketo, obenga munga, obenga yabola, obenga yaya kuna. Naza posa mama bo pese numéro. Avant bo pese numéro bo tuna ye oluke la mama nini. Boyoki raison e ka oluke la bino moko no bokutani na ye. Boyoki après bo pise peme nanga. Non, nous coûtons na Israël, na salsemi, lulute, na matara na on fité. Et maintenant, mes marabatu na ngomba. Na lobaki on a souka ni lulu. Na kenana batu na ngomba parce que na somba terrain na nga na mangenge eza 11 hectares et demi. Eza ka pona ba chrétien na ba chrétien. Bomba matara ngomba ba yebiango. Avant kota na terrain na so lobika Yesu anzambo koti parce que eza na bagarde bazawana. Na kendana batu na ngomba bato ba problème. Bato bazana posa ke bamona loboko ya Yesu na matara bango bangomba. Bato aminene na kenda na baona bangomba bisusu chaque lundi nde na tambola na babiro. Yoke ko bonde na babiro abaki. Église ko bâtir ngo nazo yoka Yesu mais o munene ici na sali leki na église. Nazo yoka Yesu ya Golgotha ndinga oyebisela ngai. Mama Gerda tozaka na sujet oyo. Sikoyo par rapport événement wana nyonso intérêt na yo ezani parce que tout le monde jusqu'à aussi ma bonzate ou ba besoin na ko ndela bo lelo comme ba pasteur ba kosi lo mwa boye ba ya ka mingi na mabonza che action de grâce pese lo boye so le bisala boye mais yo se mine lo côté mais au dépasser plus intérêt na ma nyonso wana intérêt na nga na makambo wana nyonso tout parce que bat ba yamba ki Yesu au moins ndenge bat ba dimeni boso na bike o na no yamba Yesu te aya liboso yamba Yesu bat ba yamba ki Yesu. Batu misusu Yesu isi abimai na mitema na bango bazombisi Yesu na mitema.
bato misusu makambo ebande kotungisa bango alingaka ni yesu emaozwa solution te na vi na ye na milulu wana bazwi solution mpe akrake lisusu yesu par rapport a ndenge bande olingeli liboso intérêt na nga ka yango wana parce que makambo nasali lola esepeli lola vraiment esepeli. Voilà. J'ai une question, maman. Les lois, ceux qui première fois peut-être à la émission, à quoi surtout en tant que prophétesse, maman a chanté, tout maman a amoureuse, il y a Jésus-Christ. Deuxième question, ça par rapport au livre de Kamouya, pour le Kamouya et Jésus. Les tout le monde m'a comme litre en martyr, litre en rebelle. Les sous moments il est le mieux qui au sinistre des martyrs. Est-ce que vous souvenez comme moment là? Bon, maman, il y a une place sur hein? Non, il y a un journaliste. Bon, maman, il y a une place. Parce que oyo anga na osolo na Yesu mwana binisango na miso abatu boye ezate wana eza secret na ngala bandela point oyo lobaki pas les bosso par rapport à situé ça prophétesse amoureuse Jésus chantre tout nani po yemba ka pekito na partout na mopanza Yesu partout mais to katali kula ya mo kunga ndabe ya zemba na partout na mopanza Yesu côté à l'ikofi nasi bakomate ya moko boye to bayebisi ngai bakotuka yo kaka ese ya danse na yo boye babengo oza trop spiritualité chance ya danse boza kwaka nini aigle mokoosadi soko pike bato osala ekarte yango wana eza aigle mokili oyo mabina Yesu nanga bazwa nde bakokoswa oyo vraimen bina nzambe nanga nyonso tuleke tu nyonso to bakokoswa bazwa omoni nanu boyebaki nga te na bamedia boyebaki na komba maguerda te me naza mwasi esi na finga makala nde na oloba boye basali ya ngomba ya partout oyo bayebi nga boyebaki mwasi atukami banda kala bino botaka nasombeli nzambe mabele wana na 2022 mabele eza na ngomba me natukama terrible na mabele wana nde nasombika eza mpona bachrétien na bachrétienne natukami na soi-disant bachrétien oyo ya faux oyo baokosa na yesu nzoka yesu aza te moke liboso atoke baofinga nga makasi naza nango mpe posa yesu amati naza nango mpe posa pasi eza problème te toyeba susu mama gerda moto na nzambe monene deja tomonaki nze mwa kitoko ezosala mpe rage na réseaux sociaux yesu akelaki ozotangitaka bakumba bato yesu akela espirisa koyemba yeo ndenge nini kaka na losambo to na nini oui na nzela ya mabondeli ya koluka yesu na basacrifice ya minene ndenge omoi nayebisa bino likolo ya podium ke naluka yesu na Gabon naluka yesu na Point Noire naluki yesu awa na Brazzaville kasi okati mai bangombo oyo ebandeli awa naluki yesu na Brésil naluki yesu na Angola naluki yesu na Boma naluki yesu na Matadi naluki yesu na Mwanda naluki yesu na Mbujimai biloko wana nyonso tuleketu ntango naoluka yesu nakomai na onde naza boye te omoni avant nakende Israel awa basali ya nzambe ebele bayebi je crois nakotaki mangenyenye na terrain na nga wana banda na 4e mois ya 2023 nakoti mangenyenye naye kopima ngo na mois ya décembre nazalaka na ngomba eketo okokotala nga boye te nazalaka na ngomba nalukaka yesu avant nabima nde yesu apesa yanga nzela abibima nakomi na ndako nanga nde abimima maboye nde bomoi na Israel wana nazwi mpenza ta ya koluka yesu ya Golgota naluki epamba tembe mpe nabangi ye nde naopanga iti lelo nabangi ye vraiment leketu bato bakoloba na bao bilobaloba misusu mpe eza aoloba nde na sentiment ndenge nalandi mwa mwasi oyo aza na mboka bapaya wana mosusu mpe alandi sentiment nde bato baofinga ye bakota makoti na molimo te ekozala bien okoti na molimo so okoti na molimo nde omoniki magerda yesu aza te nde okoti koloba ngo me soki okoti yesu kati ya mama gerda luka mpe oloba ngo ekozala bien parce que omoni moto mosusu eza na alliance moko asala na yesu bato baoyeba ngo te eza na maloba moko oyo toyokanaka na yesu avant boyebanga boye oyo mokili eyeba te parce que na nzela na nga naotambola na baange ya lipamboli
banja lipamboli baza mpona bato nyonso to baondima yesu ya mama Gerda. Nazotambola pena banja malédiction. Banja malédiction baza mpona bato nyonso bazotuka yesu ya mama Gerda. Ozomona. Nazoyokela bato ebele mawa. Nazoyokela bato ebele mawa parce que leke tu ndenge navandi boye monda molili eyebinga. Eyebinga ata satana ye moko ayebi vraiment Gerda. Ayebi Gerda bandaka ayebi ke mwasi oyo aopresente yesu na Samuel. Yango na vie nanga bamemi yango boye bakotisi boye bakoti na vie nanga natikala kokota prière ya mokete. Basali oyo bayebinga bakokoleka na bamedia babandolo ba vérité. Prière ya mokeo un mois ndenge baninga bakotaka sisa bilinga bongo te. Oza na zamba ina de 6 mois oza na zamba. Parce que vie nanga toujours ezalaki boye satana lobi mwasi wa kobima te yesu abia obima. Vraiment tant to comme ezata ya yesu botikanga na défendre mobali na ngai. Maman Gerda, eza question mona bosaniki na tango kemaye ninga sikoyo. Eza na servante moko aza na Abidjan. Déjà lupango na yo au place sombi na ngomba kuna. Ndako oyo tongi eza ndako moko obimaki mandalala elamba pembe likolo. Moi ça n'a pas ça ngo eza bisika oyo alekisaka bato maladi na kati. Donc soko l'équipe là soit no bimi côté kuna c'est que obiki na ebité so yebi moi si wana nazoloba. Eta oyo yo to mona ependa kwa. Yo moko bima na kati ndako na nzete o moi si wana pa bimaka nango. Yo to into e baboza. Nebi na mabutuye te. To bato pe balekaka na kati ndako wana pona mona bo. Na kati ya clôture nanga wana te clôture te oza pena na ndako oya yo na tongi ndako nanga ya ba 6 mois ya ina ne naza na ndako nanga naza na ndako bandako ya bato pe bayaka ba mabondeli na miniti na teli bango na pompe ya mai na teli ba pompe na kati na teli ba minda ozo pela likola montagne ya mangengenge sikoyo ndako nanga place eza so botali bozongeli vidéo na TikTok bomoni eza clôture banzete ba clôture bato place wana vraiment bakotaka te bato ba matanga ngomba nanga bayebi nazakaka nga moko na yesu na ba ange bisika wana soki na kotisi mutu place wana c'est que ba benginga ke mutu aza na problème boui nde na oki mawa ke senga bika na yemba mona zo na kotisi na kati wana kobika nyoso ngo question wana ezalaki po bamonaki yango na baplace oyo tokata ekataki tunaki yagola ndako wana tomoni mama Gerda bimi na kati toza na mama moko tomonaki alekisaka bato soki asali peut-être que makolo ozotambola te oleki omona okomi kuna okatisi est-ce que ye pa alekisaka bato na ndako donc motu na bino yango wana mpe yano ezaka bolobisami ya nzambe kati na yo ke moto azosouffrir mingi nde ozwaka ye aleka na kati je crois moi tokona biso na suka mama merci beaucoup nzambe asaleli asalela mpe ngai nga deja natambolaki likambo mpe ya gola oyo naloba nano nayini mama aloba te nga mofuna aloba yango ya gola zela bato rien na voir na makambo ya gola oyo mama otayebaki na ye te biso okenda matanga ya gola watambola bien makambo nyonso bien kokabwa na biso ya gola ozwa esheri siko bato mokiba yo olobaki o tosalige mpo tolekisa ya gola na mililo ya mama mpo asimba yeke kongole botika zumenga na éclaircir je crois que bino nyonso bomona vers oyo moyo fongola bande eza te parce que ngande na tie bande te moto atie bande nde aza na droit jour oyo nayaki campagne lokolo oyo ebando oniata na se te il faut otya boyo oluka solution otambola je crois que mpona mata na podium wana bomona comment na souffrir il fallaki basimbanga mpona mata pamboli to losambo monganga aza monganga oyo azotraite likolo ya poso mais yesu aza oyo azobikisa maladi oyo eza na kati soki nayaki mpe epa na ye te mbala lelo lokolo eza opanzana po evimbaki bomonaki comment nalakisa ezalaki ya mabe donc liboko oyo nasimbi ya mama Gerda oyo esimbaki ngai na lokolo na nga oyo ezalaki mpo bato basalisa bino bablague te ezalaki te mpo na ye koluka bus ezalaki te mpe to mpo mama ayebana donc nasi bomoni yango lokolo oyo etamboli mpo na losambo oyo nga na mataki likolo ya podium bomoni ndenge eza boye epanzani partout ekabwani donc
Maman Gerda. Maman tika loba. Zama mona yo. Maman. Tala ezolekelanga ba idée oyo bozozwa nga vraiment nde bomona mwasi oyo aza boye nokozwa mutu moko boye ke yaka tosala boye po mokili eyebake ya nini est ce que ntango bootanga bomona nga teke naza na ngulu pa ba ange ya service ya délivrance bomona ngo te eza problème te toyeba susu Maman Gerda moto na nzambe monene déjà tomona ye nze mwa kitoko ezosala mpe rage na réseaux sociaux Yesu akelaki na ozotangaka bakumba bato Yesu akela espérance koyemba ye o ndenge nini kaka na losambo to na nini oui na nzela ya mabondeli ya koluka Yesu na basacrifice ya minene ndenge omoi nayebisa bino likolo ya podium ke naluka Yesu na Gabon naluka Yesu na Point Noir naluki Yesu awa na Brazzaville kasi okati mai bangombo ebandeli awa naluki Yesu na Brésil, naluki Yesu na Angola, naluki Yesu na Boma, naluki Yesu na Matadi, naluki Yesu na Mwanda, naluki Yesu na Mbujimai. Biloko wana nyonso tuleketu ntango naoluka Yesu nakoma ina onde na zapolite. Omoni avant nakende Israël awa basali ya Nzambe ebele bayebi. Je crois nakotaki mangenyenye na terrain na nga wana banda na 4e mois ya 2023. Na koti mangenyenye na ekopima ngo na mois ya décembre. Nazaraka na ngomba. Eketo kokotala nga boite. Nazaraka na ngomba na lukaka Yesu. Avant na bima nde Yesu apesa nga nzela bibima. Na komi na ndako na nganda bima mama boyeme nde bomo na Israël wana. Nazwi penza ta ya koluka Yesu ya Golgotha. Na luke pamba tembe pe na bangi nde na opanga itilelo. La bangi. Vraiment les ketu batu bakolo bana baobi loba misusu peza aolo bani na sentiment ndenge na landi moi soyo waza mboka bapaya wana musupa landi sentiment ndenge batu baofinga ye makota makoti na molimo te e ozala bien okoti na molimo so okoti na molimo nde omonike ma Gerda Yesu azate nde okoti kolobango mais soko kuti Yesu kati ya Maman Gerda luka polo bango yozala bien parce que moni mutu mususu eza na alliance moko asala na Yesu batu baoye bango te eza na maloba moko oto yokanaka na Yesu ava boye banga boye o mokili yeba te parce que na nzela nanga na otambola na ba ange lipamboli baza pona batu nyonso to baondima Yesu wa Maman Gerda nazotambola pe na ba ange malédiction baza pona batu nyonso bazotuka Yesu wa Maman Gerda ozomona nazoyokela bato ebele mawa parce que leketu ndenge na vandi boye monda molile eyebinga ata satana ye moko ayebi vraiment Gerda banda kala yebi ke mwasi oyo aopresente Yesu na Samuel yango na vie na nga bamemi yango boye bakotisi boye bakoti na vie na nga natikala kokota prière ya mokete basalo bayebinga bakokoleka na bamedia babandolo ba vérité prière à mon cœur un mois ndenge balinga bakota kasisa bilinga bongo te ozana zamba ina de 6 mois ozana zamba parce que vie nanga toujours ezaki bo satana lobi moi soir obima te Yesu abia obima vraiment tant to comme ezata Yesu botika ngana défendre mon ban nanga Maman Gerda eza question mo na bosanki na tango kemaye na sikoyo eza na servant moko aza na Abidjan déjà lupango na yo au place sombi na ngomba kuna ndako oyo tongi eza ndako moko obimaki mandalala elamba pembe likolo mwasi na pasala ngo eza bisika oyo alekisaka bato maladi na kati donc soko l'équipe place wana obimi kote kuna c'est que obiki na yebi te so yebi mwasi wana nazoloba eta oyo yo tomona ye pe ndako wana yo moko bima na kati ya ndako wana na nzete o mwasi wana pa bimaka nango yo to yeba boza to bato pe balekaka na kati ya ndako wana mpona omona boye na kati ya clôture nanga wana te clôture te oza mpena na ndako oyo ya yo natongi ntango omataka ya ba 6 mois ya ba inane naza na ndako nanga naza na ndako bandako ya bato mpe bayaka bamabondeli na miniti oyo natieli bango na pompe ya mai natie bapompe na kati natie na baminda oyo ezopela likolo ya montagne ya mangengenge
sikoyo ndako nanga place eza so botali bozongeli video na TikTok bomoni eza clôture banzete ba clôture bato place wana vraiment bakotaka te bato bamataka ngomba nanga bayebi nazakaka nga moko na Yesu na ba ange bisika wana soki na kotisi mutu place wana c'est que babengi nga ke mutu aza na problème boui nde na oki mawa ke senga bika na yemba mona zo na kotisi na kati wana kobika nyonso yango question wana ezalaki mpo bamonaki yango na baplace oyo tokata ekataki otalanga na bien nga vraiment nde na telemi boye eloko nini mpenza oyo ekangolaka bokokoluka ngo na nzoto na nga parce que sorti nyonso ya baange ya malamu Yesu apesanga bozomona ngo te nasalelaka bato baservice babikaka nao nalekisa yango tata na media na milulu wana babengi nga deja bato babiki bomoni nga deja nalekisi yango te na bato mosusu bakotia bademandi na bango kande milulu esilaki babengi bango bazwi misala nalekisi yango te mpona mona yango ezalaka bizarre ya yagola soki bomonaki parce que ezalaki deja eloko mo baofilme ezalaki biloko ya indirect nde bomonaki yango ezalaki biloko ya molili fake mona na miso ya mokili yango bomonaki yango natamboli na bando otambola te natambola ya bango nyonso wana bayebi ke naza ya Yesu baosasambla mama nini ekoloba na bato nyonso oyo natambuke bandimeli yo surtout bandimeli na nzambe oyo yo opresente ozokumisa lelo oyebi bato nyonso to baondimaki magarde aza ya Yesu boyebi ke boza beni boza beni makasi eza mapona solola na Yesu boza beni ata kufela te bomoi na bino Yesu akotia yango bomoi ata pasi ela te bomoi na bino Yesu akosopela yango esengo naza mambo na solola na Yesu nde deja ka bondimake magarde ana aza na Yesu asolo bondima Yesu seke Yesu kati na bino azali Yesu azali solution te posa prière bakosala boni bakoleka ndenge nini baobenga bino biso tobenga topesi rendez-vous baningisa bata na loyembo po pambola bino na baleketu baninga babiki balambi Yesu wana bino ezoyebisa biso Yesu vraiment na se na moyo ayaki mpona bato ya mabe ayaki mpona bato ya malamu te Yesu andimi bango eza nde nayebisa bino na mitala moyibi likolo ya ekulusu alekai na repentance te eka motema ne confirma ke oyo aza pembe na biso ya zanzambe eza na lisumu moko oyo asali te mbala moko lolo efongwamaki mpona ye eke baoyo mpe Yesu asepeli na bango Yesu alingi bango Yesu emati likolo aza nzambe mayele Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.